Monsieur Kabila, la conscience n'a pas ça la langue il va affronter la Tokokufa na makolo na ye lobby lundi totikele lobby dimanche ce qui appelle solution lundi ayebake na kingakate koyinda à la coalition Cash FCC. Nous disons non à la mission Leka. Que lobby non, non, non. Coalition Cash FCC. Nous disons non. Kabila, ok, c'est pays. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. Blague de télé, sur le Libiso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilé la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Bonjour à vous tous très chers internautes et déjà bienvenue dans votre site Congo Victoria avec moi, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Salutations au boss de cette chaîne, JB Koumalouta le vrai, pétrolier Nakata Dallas et aussi à un bon tonton Marcos d'Ottawa, le tonton qui a la poche gentille, la poche bien. Donc notre tonton, merci beaucoup. Comme vous voyez là, l'air est très grave, nous sommes vraiment en direct de l'UDPS. Donc on a place Oyo, toyena nous parce que na Sénat kuna to moni ba poste mingi ba chaise trop ezali par rapport il y a FCC. Bazu 91 chaises et belé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les députés, il y a eu deux PES, les votés qui ont décollé, ils pas dans le Sénat, et le Renier Salema qui ont ensemble avec Piambemba, tout le monde a une image, une réaction à chaud, il y a Imboka, combattants, il y a eu deux PES, Bundana Papa, qui continue toujours lutte et qui est toujours normal. Bon, on a réagi par rapport à Ndenge Bazaboye. Est-ce que Baza trahi? Ou bien, on va prendre d'abord les images et puis on va revenir pour te commenter quand on sort maintenant sur Internet, des mondes entiers. On prend les images avec Piambemba. C'est parti. La présence de M. Kabila et son équipe, nous voulons que M. Kabila et son équipe dégagent le pays, qu'il laisse vraiment le peuple congolais tranquille. Nous ne voulons pas encore ici la présence de M. Kabila. Monsieur Kabila, la conscience n'a pas ça la langue il va affronter la à la coalition Cash FCC. Nous disons non à la mission Leka. Que lobby non, non, non. Coalition Cash FCC. Nous disons non. Kabila, ok, c'est pays. Que lobby boy. Ezala, ba député na biso. Tolingi ko mona bango suscité. Viens jangoy. Baya risusi. On a besoin de bango. Bango, on a besoin de bango. Ils sont prononcer sur l'état des droits. Non violence. Comprendre. Corruption de moi, yango. Le bango va sali boye, ba meki biso. Le ni ba négociation to na bango kuna. To na bango tina suka. Bon, le secrétaire aussi secrétaire à IDPS. Secrétaire to za bisaye. Ceux qui bango ba za buzo ba wana. Ba ko na biso. Naye. Akokende na ba Peter Kaza dio. Bango ba za pe ba ni bato. Ba ko te kuna ba le mango. Tozana bango na zela bango. Ça va. Lundi, MC peuple congolais nyonso. Bo fale na ndako.
bote le peuple combattant ndenga kwa agir pour l'état de droit. Papa maman batela mutuka na yo kobimisa yango na balabala te pour kokutana ba combattant na suki wa. Dossier na nga esa boye na mboko toyokomi depuis 2018 angoyo tozomona eloko te. Comment s'appelle-t-il ekosalema te mais c'est Félix Fongola Misu FCC Tshisekedi Fongola Misu esalema te Fongola Misu Kabila alingi asala coup de temps de session sala na Brazzaville et c'est mon ami. Mais si le problème c'est que les députés na bino nde ba trahir. Ba député biso bato kimuta nde muta na mbongo na yena. Mais biso de UDPS c'est assez ba combattant. Pas ni contre idéologie. Ça va. Comment c'est pas tout la question. UDPS dans le côté. Nde tozo pour na Maroc. Kabila nde muta tindi kimuta ba gina mbongo na bango. Ba financer banque UDPS. Moi eza mwana mukeke depuis kodeki ya $100 te. Tamo na ko simba sondra motema ezaka duku duku. Nde ezoko mibongo. Tshisekedi Fongola Misu ya fati. Fongola Misu Kabila ninga sala coup d'état c'est mon ami. Fongola Misu ko na te ande base. Biso nde base. Oka base. To senga boye. Kolemba te ezalaka biso na biso. Tokosala marche boye une semaine. Tokolema te. Salama yele na Kabila. Kabila ya trahison. Merci beaucoup. Ouais, parle. J'ai dit ceci. Ouais. Ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont allés à la sénateur pour corrompre les gens. Hein? Mais nous sommes là, nous sommes en train de souffrir. Et ils sont là avec leur argent pour venir nous distraire. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes sortis en rue. Oui, nous sommes contre les élections. Nous voulons que le président puisse dissoudre un pays en commençant au Sénat jusqu'au Parlement. C'est ça que je voulais dire. Il y a des droits ainsi que la liberté que la constitution de notre pays nous garantit. Pour cette raison, nous disons, ces députés, si lundi, Tokotika Bangote, Bakosiégete, Tozana Bangote, Bango Bakotika, Parlement, Assemblée nationale et consort, du peuple congolais, tout s'appelle Mayel et Belé pour les Gabango. Nous sommes Mayel. Ce sont des fourbes de leur nativité, c'est pour cette raison, Bomoni Bango, ceux qui vont corrompre Bango, accueillis. Nous sommes engagés dans Bango. Kabila bakelengi tozana kingakata yeso ya libere Congo te lengi akobomela biso na kingakata tokokufa na makolo na ye lobi lengi totikele lobi dimanche soki apesi solution te lengi ayebake na kingakata koyinda ayebisa bato na ye ayebisa bato na ye Kabila ayebisa bato na ye Kabila ayebisa bato na ye Lengi tokokotele na kingakata. Bonjour maman. Bonjour papa. Tomoni ozali esengo makasi nini kaka? Papa lelo oyo 99 jours ekoki. Miyibi ya mboka na biso oyo banyokola peuple congolais bakomisa peuple congolais baumbu na bango. Lelo oyo Nzambe asali na kote ya ndeko na biso ya ndeko na biso Félix Tshisekedi asali ete mwana mobali Frank Diongo abimi. Frank Diongo abimi na ayokuta deja mbilinga ana seja IDPS. Mbilinga oyo ezouta na kote ya Batakabila. Bango lokola tolobi ya bango esili balingi kosilisa te. Likambo nini esilaka te. Likambo na bango esili bakende. Awa mbilinga oyo mbutu oyo eza likolo ya sénateur na IDPS ba sénateur badimite nde yango na peuple basiliki ezalaka bongo te. Siko mwana mboka Frank Diongo aza mwana mboka Frank Diongo asi abimi na prison aza kote asende kuna azoya komata awa yebiki eza base wawa oyo eza base lokola papa akufaki ye azalaki te azaka na prison aye po asigner livre donc atia mpe mokoloto na ye na kati ya livre. En tout cas, merci beaucoup maman. Merci papa na CPD. Okay. Voilà donc quand tu as ndeko na biso ya MLP yepe azolinga aloba parce que to la kwena pour na ndenge ba sénateur ba bimi ebelé par rapport il y a eu de peste ba bimi ebelé il y a un autre interview et à part ça les libération il y a ndeko Frank Diongo alors moto moko ya MLP o ya zali moto ya parti il y a Frank Diongo a lui pas réagi par rapport nango et bonjour. Bonjour maman. Voilà, tout à l'heure, tu as la caméra, tu as une réaction à chaud, et c'est 50 de Frank Diongo abimi. Yo, ce qu'on a mécontent et l'ongeza na mabe pour l'année. Non, et l'ongeza na mawate,
tobandi kozela libération ya vie ya président na biso Frank Diongo depuis kala parce que bakanga ye injustement et pas ya batu otoyebi bandeko oyo balingi koya kosala mabe na Congo bakangaka ye injustement tozela en tout cas président na biso abimi il faut tozaka na esengo donc toyembi tozoyamba ndenge toza a liboso ya siège ya IDPS toyena président pour a déposer fleur parce que tangu papa Etienne Tshisekedi akufaki président zalaki na prison président zalaki te donc yango tango abimi tellement aza mwana ya papa Etienne Tshisekedi na combat politique na masolo ya politique parce que président Frank Diongo à part non kilumumbiste aza pe Tshisekediste aza lumumbiste aza Tshisekediste yango aye ko rendre hommage na papa politique na ye oyo ba uti na ye musika aye ko déposer fleur malgré to yepe ko kutana na oyo to kutani nango awa to kutani na bandeko ya IDPS pe bazo réclamer oyo ya bango droit na ndenge mambo elekeli mais biso oyo to yeli awa na président na biso aye ko déposer fleur ko rendre hommage na combat ya papa Etienne Tshisekedi et puis to remercie le président Etienne et Félix Tshisekedi na ndenge apesi grâce na président na biso parce que toyebi nenga kangama injustement donc yangwana tozana mawate et lobeli to lobela na ndenga kanda mais boyebi président na biso amuta baso amutu te biso to lokwa bango te biso tozana sengo tozana mawa toyaka kaka parce que on est à bitumba ya Frank Diongo les portails za kangama beseke bokota te non tokuti déjà o tokuti moi mubulu na ndenge ya parti ya IDPS wana eza membre ya IDPS wana membre na biso te portail eza ko kangama donc to ana choité il faut to respecter pe o ya bango ba réclamation président ko sala o ya ko sala na minute oyo to ko bima to zonga tina siège na biso donc membre eza bongo. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en direct à partir à UDPS. Alors, tu dois que interview na batnu stu oba ko linga baloba na ebite ba ya papa kusanaka na moni obeka muto MLP. Esengonyo zalango. Bon, Esengoza Makas était que porte-parole de Frank Diongo vers le dionguiste, le cordon national. Président Nabiso Azalaki na place ya passe. Na akota kango parce qu'il y a quitté, mais akota kango pour défendre ba droit à la population, il y a peuple congolais. Maintenant l'état moyini, l'état moloki, nda randa ki président Nabiso, na kati ya ma bomba meo ba bengi yango boloko. Lelo te remercier président Félix Fati na acte à ordonnance présidentielle, grâce présidentielle à Saleli Frank Diongo. Na remercier parce que le vrai Congolais. Non, ebele pe babimi. Le vrai Congolais aibaka passe à moningane Congolais. Veut dire Félix Tshisekedi il est le vrai Congolais. C'est pour cela à sauver ba vrai Congolais au bazaki na kati ya prison likolo ya combat au babundaki ensemble pour na libérer mbo. Donc il a fallu que président Fati aya pour président Frank Diongo abima. Bon, et c'est qui dans le régime il y a l'état moyini et quoi. Dans le régime à l'état moyini quoi, régime et c'est ya ezala monsieur Fati, ezala président ngaki azala. Mais Frank Diongo ngazala ka libanda. Yango wana tozana sengo ngana zana lelo. Et l'équipe est sengonyo surtout ngana zona vinanga. Pour président nga Frank Diongo aza leader nanga za déjà libanda. Nyo se comme en marche, TV comme elengi. Non, vraiment, il y a les sentiments mélangés parce que d'autre part, UDPS basé à Kostilika par rapport à Ndenge Bazu, siège et d'autre part aussi, côté Kuna Frank Diongo Abimi parti na MLP bazana Essengo, donc tout ça par mélanger côté Kuna Frank Diongo, côté Kuna côté ya UDPS. Alors vous avez beaucoup de images, et côté sur tous les deux côtés, ma sentiment na bango ezandeni. Merci beaucoup à Piambema. Merci. Voilà réaction maintenant ya bato ya IDPS. Pour nani les bango bazu ba place mukie. Est-ce que ba vota ki bango te? Est-ce que ça tricage, et ça trahison, et ça likama ba accord, et ça nini pa mbote. Maman ngala za combattant IDPS depuis kala. Regret za belé pe ya trop. Mais comme eza li solo sengi to beta. Alors né na zo beta le zaboy. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo aboya corruption. Comme aboya corruption, ba corrompi balingaka ndeko na bango corrompi. Le col abato FCC, ba corrompi ya kala, ba spécialiste na corruption, système ya corruption ekufi, il faut même mangoti na régime ya sika. Yango pe balongola ngo na kana bango, ba memi ngo na kana biso. Biso toloba boy.
UDPS aboya tribalisme, aboya corruption, tous ko combattre bati valeur mais soko moni biso lelo totoni plein ba porte ya kokanga soko za corrompi okonyata makolo awa te po mesheleki maintenant ngina betolo lisolo muke to récapituler masolo po uto betango problème na biso na bandeko na biso FCC zanini ba confondre coalition na esprit toko ça la coalition mais tous en esprit moko bango esprit ya moibi o bazaka nango kala ba okansake biso pe tokota na monde wa wana yango monde est-ce que bango baleki président na mboko toko corrompre même bato ba 100 000 ba 200 000 mais to sala kango yango monde il faut balanda ka tata na bango moibi kota zali alors biso to vota bango sambongo mais il dépend ça zaka na mbongo pesa bato po to zaka na opposition to na mbongo te to vota bango na muru ya pa ya parti ba voter bandeko na bango ba boya ponani ba voter bandeko na bango te ba voter bandeko na bango te euti na corruption bazui na FCC ba pesi bango bambongo ba pesi bango mamituka ba pesi bango mapango il dépend ça lisusu na tina te po biso to pesa bango bambata comme to pesa bango mandat to koma bazoba à partir de mandat au biso bazoba to pesa bango ça ne sert à rien mais to webisa président bu akeba mboka kendobeba corrompi à côté la kako corrompi alors souci na biso ezali que tozo senga na Jean-Marc Kabondo grand maître Kabondo aye baboy ba traître baza déjà na kata mouvement tozana on a besoin que faut ba radier ba tona na IDPS potoye ba ke ba longwa déjà na IDPS ba kota na FCC na polele comme ça toye ba ke kuna biso zalaka na député lisusu ba voix na biso kenda pamba ko banda lelo maire ye ba kango que soki ba député na bazaka ko benga mabato ya IDPS okokota na siège wana te mokonzi moko ekosila team colonie nde bobanda oyo ekosila ki mukolo tokoyoka ke bakorompi balongwe na IDPS makambo pe sai nini président yeba ke tolingaka ye pe tokolinga ye tina su mais tokolinga bakorompi te voilà le solo maire. Voilà donc nous avons vu la présence de la pôle de FARDC. Nous avons vu la présence de FARDC, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on va intervenir? On ne sait pas le pourquoi parce que il y a des Kambu, il y a Kimia, mais je ne sais pas. Puis en même Kambo bango bakoya ko sala, bato ya corruption wana to boyi bango. Biso IDPS to mesana ko kufa, to ndimi la loto kufa ba mona. Mokonzi na mboka ayo kasango. Nous avons vu la présence de FARDC, on ne sait pas pourquoi. Il faut intervenir pour la nine. Et là, les Kamumoko, ils ont droit pacifique. Mutuna mutu, ils ont droit à revendiquer ma Kamunaye. Ce qui est a UDPS, Basiliki parce que Babimite Kuna, pour corrompre, pour députer la Bango. Mais il faut Basilika. Mais pourquoi on va voir la présence de militaires et puis de FARDC? Et puis, comme ça va intimider le peuple. C'est pas gentil. Bon, Naza est vraiment intéressé pour nous répondre. Si les députés provinciaux na biso IDPS bo biso to votaka wana ba mi préparer lundi ba koyamba biso na assemblée provinciale na bango lundi ba komona biso kuna ba pesa biso mandat o biso to pesa ki bango ba ko CGT tina ndenge to ko éliminer bango sinon to ko landela bango tina banda kuna bango Tokende tina bandaku na bango. S'il s'agit de détruire même bandaku na bango, nous allons les détruire. Parce que le régime Kabila oyo est faire souffrir rao. Tonyo kwa miao. Vraiment, c'est vraiment regrettable pour le régime à l'élo. Parce qu'ils ont le droit à battre, revendiquer. Mais vous voyez que non, Tokimi, n'a caméraman, tu battes pour protéger les machines. Parce que tu as vraiment dérangé. On ne voulait pas que notre présence, il y a FARDC, il y a la Katesika. Mais tout le monde dit, na moni ndeko journaliste yaka bébé. Yaka, réaction par rapport, ndeko tu as mal à l'aise au salam salomani. Bon, réaction par rapport à l'Olobé. On a pas si merci à nos combattants parce qu'ils vont au bout de la mboka. Et là, on va salir, on lutter contre la corruption. En tout cas, il faut que droit à la bango. Le roi va congolais va comme une maturité à royer, bango va ça banani. Le roi tout de suite on dit que bisonné va conduire. En tout cas, bravo pour nos combattants en direct et banjo ila. C'est ça. Voilà, nous avons vu la balle. Vraiment très cher internaute, c'est parce que la coup de balle est bandit au bête. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001. Blague de loi sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news à lelo. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Yabino Sida Bilé l'a confirmé. Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement.
na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango tous ensemble. Sida bilele na ndenga ilusa Victoria iserta. Amen. Chiki